Now, if you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، الدال على الخير كفاعله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Napesi bino salam esika nyonso bozali bandeko balandi babolingo ya mateya na biso ya Islam na Lingala. Atondeli bino pokwa elamu to après midi elamu esika nyonso bozali. Nakumisi Nzambe. Nzambe oyo abotisaka baba. Alors mwana aza koloba. Nzambe oyo abotisaka aveugle. Mwana azomona. Nzambe oyo abotisaka koka mwana azotambola. Nzambe oyo bakela ye te. Nzambe oyo pazalaka na moto akokani na ete. Nzambe oyo amikokisi ye moko atako mokili mobimbe sangani po ba nuiri ye ba okokeloko te. Nakumisi Nzambe wana. Na sima ya kokumisa Nzambe na sengi Nzambe akitisa mawa na ye na kimia na ye likolo ya toma na biso. Prophète Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Na libota na ye. Na ba compagnon na ye. Na ma musulman. Na ba croyant ti mukolo ya qiyama amin ya rabbil alamin. Na pesibino salam lisusu. Salutation oyo ezalaka bongo tango za kopesa yango moninga ifo ozala na esengo na koseka nyonso oyo ezali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandeko balandi babolingo na pesi bino mbote sika nyonso bozali na kumisi Nzambe na sima ya kokumisa Nzambe ya kosenga mawa ya Nzambe na kimia ya Nzambe ezala likolo ya toma na biso Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na sengi na bino na ngai moko nazali kosala émission oyo tobanga Nzambe ya solo. Pamba te soki tobangi Nzambe te kozala pasi mingi pona biso. Soki tozongeli pe Nzambe te kozala pasi pona biso. Bandeko na ngai oyo bazali kolanda nga na 4 coins ya monde mobimba. Na sengi na bino bo partager vidéo oyo soko zwi yango na baninga pamba te kokabola liloba ya Nzambe ezali bénédiction mais ko bomba yango ezali bongo kolinga ko étouffer gloire ya Nzambe ezali malédiction. Lelo nazana besoin na okabola na bino lisolo oyo ezalaki entre mwana na cheikh moko. Cheikh ezali nini molakisi. Mwana moko mokolo moko alamuki na tongo ake epa ya molakisi na ye atuni apesi molakisi mbote molakisi a répondre na sima ko répondre mbote ya mwana wana mwana lobi na molakisi na ye alobi na ye est-ce que cheikh nazana mituna misato dérange kangai nazana posa o limbolela ngango. Cheikh azalaki penza excité pona ko répondre na ba question wana. Question liboso mwana wana atuni elenge atuni cheikh atuni molakisi imam atuni est-ce que Nzambe existaka soki existaka aza ndenge nini aza couleur ne za ndenge nini aza ndenge nini olakisa ngai o décrire nga forme ya Nzambe. Alobi deuxième question ezali nini alobi naza na besoin oyebisa ngai est-ce que destin eza nini. Ya misato atangi alobi question ya misato ezali ya solo soki Satan bakelaki ye na flamme alors que abatie ye na kati ya moto ya lifelo kosala eloko te. Siko boyebisa nga pona nini Nzambe aponi etumu mususu te pona Satan aponi kaka kotia ye na lifelo et pourtant mikanda ya Nzambe Coran na ba hadith eza koloba Nzambe akelaki Satan na flamme soki batie na kati ya lifelo moto na kati ya lifelo moto na kati ya moto ekosala eloko moko te. Ba question misato etungisaka nga makasi ustaz naza na bezo limbolela ngango. Ustaz alongwe na kiti na ye avandaki apusani pembeni ya elenge wana
amamoli ye kabakata ya mbata ba mwana wana tali ustaz alobi ustaz ce qu'il faut dire ba question o naza ko tapunio elelo eza ba malédiction to ezali ba abomination ustaz alobi na yete eza malédiction te eza abomination te alobi alors obetinga mbata pona nini alobi na yo moni mbata wana nde ezali eyano ya ba question na yo nyonso elenge a comprendre ata alobi comment mbate koki kozala eyano ya ba question na nga nyonso na poni na poser yo alobi ya liboso otuni ngai soki nzambe existaka elenge alobi ya solo na tuni yo nzambe soki existaka olakisa nga couleur azali na modèle azali o décrire nga forme ya nzambe alobi tango na beti yo mbata oyoki douleur alobi na yoki douleur alobi okoki ko décrire ngai forme ya douleur oyokaki elenge mbala alobi te nakoki ko décrire na dokoko décrire ngo te alobi tangu na beti yo mbato yoki pasi to yoki pasi ta alobi na yoki pasi makasi alobi est-ce kokoki ko décrire ngai force ya frappe na betaki yo douleur wana ezali ndenge nini okomela ngango lakisa ngango ndenge ezali alobi na yokaki douleur me nakoki ko expliquer yango te alobi effectivement nzambe okosentir nzambe soko ozali na bonzambe ya solo me okoki komona ye te okoki kosentir présence ya nzambe okoki kosentir puissance ya nzambe okoki kosentir donc nzambe na bonzambe na yo okoki osentir yango mais okoki jamais komona ye raison pour laquelle nalobi na yo mbata ezali réponse ya baquestion ya yo nyonso pourtant na beti yo mbata oyoki pasi mais soki nalobi na yo décrire nga pasi wana eza ndenge nini okoki ko décrire yango te alobi est-ce que na répondre question na yo alobi ya solo penzo répondre question na ngai nzambe basentiraka ye me bamonaka ye te soko moni nzambe antukoza muta mokili te deuxième question motune ezalaki nini ezalaki ya est-ce que destin eza nini alobi na garçon wana est-ce que lobi ntango olalaki na ndako na yo oyebaki makambo ekolekela yo lelo alobi nayebi te est-ce que omonaki yango alobi namonaki yango te est-ce que oprogramaki yango ke eloko boye na eloko boye koya na programaki yango te alobi destin eza bongo eloko okanaki te okalkulaki te yango ekoya oyo pe ozalaki na elikia te ekosalema yango ekosalema destin ezali surprise moko boye yaka na nzoto ya mutu okosentir yango me okomona yango te toujours nazongisi yo kaka na esika oyo na mamolaki yo mbata na mamoli yo mbata oyoki douleur mais okoki komona yango te alobi sikoyo ya misatu kameme wana kameme ifo nalonga alobi okolonga ndenge nini eza toujours kaka na kati ya mbata wana alobi koma satan bakeli ye na flamme ya moto ozwi satan lisusu otie ye na kati ya moto ce qui veut dire moto ekosala ye eloko te alobi na ye ya solo otuni motuna ya solo me naza na besoin natuna yo motuna oyo eza kopesa yo moko réponse na question na yo alobi na ye question ezali na atuni ye satan loboko oyo na mamolaki yo nango mbata bakela yango na nini nzambe akelaki loboko wana na nini alobi akelaki yango na mabele alobi mbata oyo na bet litama oyo na betaki yo wana nzambe akela yango na nini elenge alobi nzambe akela yango na mabele akelinga pe na argile alobi donc argile mabele na mabele na beti mabele mbata ale mabele wana yoki douleur alobi effectivement alobi ce qui veut dire loboko oyo eza mabele nzambe akela yango na mabele na bambi yo mbata na litama oyo pe litama wana ezali mabele nzambe akelaki yango mutu oyoki douleur ndenge nini et pourtant mabele na mabele il a fallu pas isalana pasi alobi na ya solo alobi ezali te ke lokola nzamba kelaki satan na flamme ya moto tango bakotia ye na moto akozika te po azali na kati ya flamme te
akozika po moto wana ezali eloko mosusu oyo bakelaki ye mpe eza eloko mosusu akoyoka douleur mpe akozika. Alors elenge wana vandaki penza comprendre maloba oyo Cheikh alobi na ye. Alobi na ye eloko asuka alobi na ye, alobi soki omoni okena katikati ya désert, alors omoni makolo ya bashamo bazali kotambola makolo pointe ya bashamo batambolaki deja yebake bashamo wana existaki. Soki existaki te balingaki batika pointe na bango te na mabele ndenge bazali kotambola. Na mokili oyo ya Nzambe pe bandeko balandi babolingo, soki toza komona sanza moi ba étoile mapata nyonso wana toza komona yango to ignore existence ya Nzambe te, ya solo Nzambe azali. Po soki azalaki te nani yango akelaki moi atie wana, nani yango akelaki sanza atie wana, nani yango akelaki ba étoile atie wana. Ezali na force divine mususu eleki ba force ya batu nyonso yango etiaki mwinda wana ya butu na mwinda ya moi oyo ezali moi po ete éclairer batu oyo baza konie existence ya Nzambe ya solo. Soki Nzambe existaka te kata mutu na yo olongola yango oya kopozango lisusu soki ekovanda. Napesi bino mbote sinka nyonso bozali bandeko balandi babolingo, bo profite na mateya oyo, bo profite na ba conseil oyo eza kolakisa batu oyo bazali na bwanya nzela, ezali kofungola mitu ya bato bazali na posa ya kokanisa mitu, ezali kofungola mayele na bato balingi kozala na mayele. Napesi bino salam, na tondeli bino pokwa elamu esika nyonso bozali. Nzambe agide biso na nzela ya solo, Nzambe apesa biso afungola biso ba nzela ya bozui, Nzambe apesa biso basi ya bondimi, Nzambe apesa biso mibali ya bondimi, Nzambe apesa ba oyo bazangi misala afungola bango ba porte ya bozui po pamba te mpiaka to kozanga ezali eloko munene oyo indikapaka oyo eza kopesa indikape makasi na bomoi to na bondimi ya bandimi. Napesi bino salam esika nyonso bozali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Botikala malamu. Merci beaucoup.